Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Le 14 octobre, jour avec la parce que c'est ma sœur, c'est tout à mon Batika, parce que pas qui boue pas le cas de tout grâce bon azam c'est ka sali ma be makasi. Donc tinda yo banda solo na papa Panzu ye moko mwasi na grâce à yebake bozo solo la. Oh, ayeba ki ke na auto tina biloko nyonso na tila ki grâce ka les mêmes jours parce que il pense na pota ça l'émission et tant que grâce à usko bala mutu na na ye papa Panzu alingaka ça l'émission pour dire quoi alingaka ko lobani na kacha be mission grâce na maloba o lobi na audio na video na ki alingi so grâce te ke basa afiki divorce na yebi na ngati na mona ki grâce mutu na nga pe ko protéger na binga na pesa grâce bobo mariage oyo parce que ba baby sa réputation ya nga Kevin Panda le ketchu pour vidéo et bimi wana na yebi te so atira ba de cela je sais pas ngana tuni Carmen je na moni pas la papa jepo na tuni Carmen vidéo ngana tuni la ka yo mo na la kisa yo parce que mo bala grâce ba ki to la sa vidéo ti donc bozalaka yo na Carmen yo batindelaka yo tindelaka Carmen donc neti bino mibaleka nde bozala na vidéo na wana kana yebi na ngati la tuka balongola komo na kana yebi mais c'est pas c'est net clair na yebi ayebi ka pour azamba na grâce na mariage na sola na été tozana eloko tenga na finisi na moni yebi na finisi soki na moni na kuta abi bokutana ki bozali na Hinton wana bokutani bosali so 2 jours boy après kei grâce à Vanda Boye, à mon conversation, oyo bosola, oh mobile na sola, na yo attaque ayeba kiango. Le là retrouver on a réseaux sociaux quelquefois ça choque et choquera kaka. Est-ce que possible non, ça va pas choquer, c'est ma réputation. Et choquer parce qu'il y a mal réputé. Mais yo za réputé mais yo bali tele que tu as moi c'est ça moi c'est ça ngambali bala mutu. Et ça plus que yo tele que tu parce que yo makamnyo so ba lo ba ya ko finga yo ba finga kango toujours oyebi yango depuis. Non, moi j'ai envoyé ça à mon frère parce que dans l'accès que je la autre mais c'est pas zona nazana ma solo na eto solane c'est tout et c'est tout ya ma gauche droite tu vois et là on va belé na solana c'est ça pas arrêter plus na kombo na ngai grâce à ça la vie na mobile na yenga grâce à ça la vie na kasi yo pe faut le ko soanele pe grâce au papi maloba quand même ala muleke tu grâce à quand même femme mariée aza obi que réseaux sociaux no zo lo babo yo zo papa Panzu après que ça l'émission ngana grâce tembo je pense qui na mambo na bosani. Là, on a le 14 octobre, on a un message en haut, on est publié sur Internet. Le 14 octobre, on a un message de Elinga. Nathalie qui n'a pas demandé ma vidéo coach. On a cliqué dans la vidéo comme curiosité. Nathalie, à un moment, il y a plus de 233. Oh, Nathalie, oh, Ganso, le quoi, il y a mon papa Panzu, il y a un oh, Ganso, le quoi, il y a oh, voilà, grâce. Si on a tali au proche grâce et cause à mon on a quoi il va na le campo maman a bien bengi Carmen dans la vidéo on a tindeli o ebisanga wana nani ozoyo kanga ba yo tindela ki vidéo o tindela ka Carmen odia Carmen ya odia no tindela ka kasi tena so beta ni kambuza na tindela Carmen dans la vidéo on a tindeli oyo on va la grâce tebo comme na gagné on va la grâce yé ngabi bongo yo tindela ngai ba genre vidéo ndeo boye ndenge nini katana na 14 boye a commis son message tu attends yo chaba message wana Lionel Basilika ki ke ba mona ke réputation zo na makamba famille na kati balo ba ke zumo bala mutu boy alors yo comme preuve au tindela ki au tindeli Lionel ba capture wana pa mona ke ezandenge batu ba lobate alors Lionel pe na tourna azo tindela ngo mutu pa la kisake no makambo lobela ndeko nanga eza bongo te botala tala FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Awa nzamina na ebi tusiku shuba kolonzo ngo ekomi bwendeni awa ka place
Makiemba bayibinga mbongo. Nanda makambo mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo tuno sa nini. O eza chance à transfert. Ndina piemba onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Ba vérité, ba vérité. Merci na babone nyonso ya Congo Liziba, merci na batu nyonso bolingaka Lorette Aruna mère chef obozaka wana toujours na kata chaîne na biso pona kolanda ba actualité, kolanda toujours ba information automemela rabino na kata chaîne na biso. Tozola mkamakambo zobota makaka na internet bolali bolamuki likambo sikebi bolali bolamuki sija sikebi bolali bolamuki likambo sikebi toyeba te tozokende wapi pourquoi makambo aboye toyebite molimo nyeza na kati internet demoni no akonzaka YouTube demoni akonzaka réseaux sociaux parce que tu jusque là na comprendre te eloko nini vraiment oyo réseaux sociaux ezo contribuer na kati ba vie na biso pour ezo détruire. Croyez-moi quand je vous dis que les réseaux sociaux sont détruire et bobi mama belle et belle batu musu ba se suicider quand na kati ba réseaux sociaux parce que makambo zo bota mondie mayebo bolali bolamuki dossier sikebi bolali bolamuki dossier sikebi to yeba te réseaux sociaux oyo et même biso wapi. Alors avant tout banda émission na biso je tiens d'abord à couper ça mbote belé na bato nyonso balanda biso ba soutenir biso na musala auto salaka là nazomona bongo César Passiot loboko ya Nzambe Ange Libre na fondation na kandena lobaka toujours ezana juste pour s'occuper des orphelins de personnes qui sont démunies et puis nazomona bongo FBT Misalande agence na biso kitoko oya papa na biso papa Paul Fikipo mobile bata mama Nathalie Fikipo ozo fungo l'agence nango na kati ya Turquie na Istanbul kalate awa inauguration nango kozala bato bakokende bino mtu bozaka na prom ya kotinda bambongo bakoli na bino solution eyeli bino na kati ya Turquie agence na biso FBT Misalande. Voilà, na ochaba commentaire belete bino mo bomona ere kofunga makate inauguration bato ba okena Turquie bokomona. Alors pona ko embellir pona ko longola ba tampon bato ba cacher sala bino ne longi solution bokoma déjà désespéré solution boye ba rater kozala nini papa na bino solution yangoyo et pas coach juste vite ma baba azana ba crème o ezali pona ba tampon ba tampon ezanga que espoir c'est si la azana ba crème nazo loba te que parce que faut gana loba na sa publicité na sala ba publicité ba bilote mais selon sa publicité ba produit boye c'est parce que na yebi que ezana efficacité ezana ba gelule ezana ba comprimé o ezana ba vitamine C boko mela juste pour na ko longola ba tâche pour na ko bongisa po parce que nzoto na biso eza pe na besoin ba vitamine ba collagène ezali et puis ba crème ya ba tampon ezali pour na ko embellir po o ezana poser ya ba produit oyo numéro na ngeza wana o contacter nga o kota directement na coach a ko expliquer au détail nyonso parce que yeza pena nzamba loposo a ko pesa bino ba détail nyonso concernant yo malade o ya na pona poso nao. Voilà na lobaki tola muka internet bakambo zo bota malokola mayebo tola muki tomoni makambo eleka na réseaux sociaux o ezolo ba maloba masio Kevin Panda Lekechu o azana kati ya Afrique du Sud tomona kazaki na Durban Cape Town na salaki live moko na Joël Cholobo bakutanaki en tout cas séjour na ezako leka nango bien jusqu'à preuve contraire na makambo ezolo ka na habiter son ba séjour ngo ezaka bien. En tout cas ngana bino ensemble tozo découvrir parce que nazo benga ye ameko éclaircir na opinion par rapport à makambo ezoleka na azumobala ya batu azumobala grâce asali bo azongi ba kenda ki boy libala o biso to kenda ki to lia ki to mela ki libala o ya sengo o ezaki mama ya grâce azaki honoré bato presse bazaki honoré parce que to mona ki moko na biso azali journaliste mobala ye ko bala ya relation suki en cachette mobala linga bimisa moi sina ye public mona ke moi so ya pone yo grâce ba bitenga pe na ovana mobali na ngai na ndenga obata mate na bimisa pe mobatu pe ba mona ke o yanga mobali nde ye. Mais le autre moi na carte internet en tout cas pour moi je trouve que eza vraiment ma bé makasi
ngana mona ngo ça pourquoi na linga te makambo couple et bima na réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ils ali démons ils ont détruire ils ont boma ba couple belé je ba tu vas comprendre que les réseaux sociaux ils appellent ça quoi ko sambisa makambo couple te ba te belé ba ko bando ça attention na belé surtout makambo etali ba libala makambo etali même ba vie na biso moko boze makambo ya ko exposer na réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ils ali vraiment arme moko ma bene ebite ceux qui ont les gata Hiroshima parce que ils ont boma na monopoliser parole te na bando belé nazo benga Kevin Panda Lekechu. Oui, allô, bonjour Kevin. Ouais, bonjour merci Pavona. Bonne santé, bon séjour en Afrique du Sud. Ouais, anytime Afrique du Sud est kitoko par la grâce de Dieu. Parce qu'on a Cape Town, na uti pour ça la course parce que non il y en a qui là parce que j'ai basé sur le ça chaud na son mot pondo Congo na mo doka Congo pour la mari pour ça pondo je savais pas qu'il y en a mais la bonne mboka oh ya ngoti na sali boye na oslo biloko OK oyo soma ba biloko ozokene kolamba boni santé à Jaël boni Jaël chaud makambo nyonso eza bien. Ouais, j'ai le choix à bien, tout le monde qui lobby dans les lits, dans les ya meso, et c'est vraiment un déroulant. Après, je pense aux 3 ou 4 ans, tout le monde en a été, et ça linga plus. Parce que c'est pas une mission de service pour la FBT, juste pour 4 jours pour la membre FBT des alliés à Djogo, et Tchira, Nathalie qui c'est maman Nathalie, c'est qui pour. La police pour son aboué, ça qui n'a pas la chair, et la police qui va séjour, on a dit, on a 4 Temps pena kitaki kutana kina oncle na ngai pena Pretoria ya tipo alimasi na mwasi na mama Fani na moto basibaida inga plus ya kosomela ba billet pona kide dioba pona kide pe susu na Cape Town c'est ça. OK voilà vraiment ngana kamwe bona okamwa penza te parce que ngana yebi ndengo bazali ko préparer voyage makambo nyonso tozaki na makambo FBT ndenge yaki kutu normalement na yebi kezaki prévu to ngana to voyager na yo même ba contracter ça maki par rapport na pona ba déplacement na mususu ba voyage na zaki nango nde sala ke to kendaki na ote okendaki yo moko. Mais à ma grande surprise na ko tala makambo nyonso ezo le ba na internet na ko tika ngo le kaboite ngo loko tsangi ke sali ke na benga yo parce que batu ba en tout cas na zo appel mingi na zo vraiment ba appel na lalité batu ba benga lo na ko mutunde eza boyesa nga na pasi parce que façon batu ba benga batu ba bi ke tozala na yo to koma famille déjà donc ce qui le lo likayo zi problème ezaka neti mutu ebela so mutu ebela banzoto mususu partout no mususu pa nzoto ezala bien te alors esenga ka na benga yo po o meka ko éclaircir un peu makambo ebele par rapport ya batu pe oyo zakana bango oyo zakana bango ba proche bato balingaka yo ba responsable ba mama o balingaka ba papa balingaka pona ko kolongola mo ba biloko mususu oyo nga tuka na mona ngo na ebite so na benga ngo eza nini kebi pendant les questions ma grande surprise na apprendre que voyage na autre voyage qui OK naki avant on a banana ko tout no ba question on a ligné vraiment aux à la très franc et puis aux à la poser par rapport ya batu o nyonso ba kolanda émission parce que batu ba ozela vraiment au loba réseaux sociaux ça eloko moko mabe ezo boma ezo bongisa car réseaux sociaux alors on sait vraiment aux à vraiment un peu clair na batu nyonso o ba kolanda émission oyo ba apprendre que yo voyage no au Kenya ki Afrique du Sud voyage wana ezako Kenya ki ne okutanana na mobali option soto yebi avec la grâce temo option to kendaki libala na ye to lia ki to melaki to lataki to chaki ba contribution na biso to yebi ke une de nous abalaki nga personnellement naza proche na grâce temo te mais ça ki nga fier comment on a que une consoeur journaliste abali bien que ba finga rabiso mais mobali a honoré ye pandimi ke mobali a honoré po akoka pe ko boya libala po ba film so pe ba boya mabala mais lelo ko yoka ki yo le kechu o le kaki o okendaki na libala o yo sabe mission chaque fois ba ke grâce te mozale aza muto azale ki na yo aza proche na yo o vanda na oyebi ko yoka ke voyage yo kendaki na Afrique du Sud wana na hotel yo bande ko na Hilton o biso to yebi ke hotel wana ezaki batu musunde bazwela ki yo par rapport à misala ne yo kendaki ko sala ya FBT ndenge nini ekoma ke yo zalaki na papa o azali beau frère na biso Pandu, Brian, dès que tu me connais, on expliquer. C'est pour moi, on a encore comme un gambo, on a essa un vertige. Mais qu'un peu expliquer, Batu.
Nzembo d'abord ebimaki nanu video bimi esali bwe kutu alors seka na ngana mona Nzambe bato balinga bakombo bate pe mate poali bala musinga suna seka na kutu asa tanda na ngate na makambo oyo kutu eko kende bwende kebu de enanu papa Banzo na pese na respect parce que aza mobali ya Grace Tembo abali na mbongo oh biso tout oye c'est ça ngai papa Banzo na ebiete na ebeka jour ya libala ya Grace Tembo alors ba mato ibayoka parce que eza réputation na ngeza vie nanga ata na za mal répété ne mokile comment on mabe ya batu mais batu ba bata o respecter batu ata mokie ba ko ba ke bana o bazo belle sa réputation ça ba famille na za parents na za ba mama yoka rappeler ba ndeko na ba soutenir biso et ça la moison les ça la kitoko soutenir et ça la ngai tanda pena passe pena soni na niveau au peut-être est-ce que grâce à Zali azayi était peut-être aza choqué na makambo ezoli kana na réseaux sociaux auna déjà que yo programme à voyage net préparer ngana yo nazo na muke papa Panzo après que ça l'émission ngana Grace Tembo je pense que na mambo na bosani là on a le 14 octobre on a un message en oh mon public ba publier na internet sona le 14 octobre on a un message elinga na tala kina otema ba vidéo coach on a cliqué dans la vidéo comme curiosité na tala boy na moment il y a plus 233 oh na tala boy oh ganso lo kwa na ebe tinga ni mo papa Panzo na ibi na ngati oh ganso lo kwa na ibi oh bala Grace siko na tali o proche Grace ko za na mutu ni ko na ko iruba na tuna li kampo mama na benga bengi kamen tala vidéo na tindeli o ebisanga wana nani ozoyoka nga ba yo tindelaki video o tindelaka Carmen Odia Carmen ya Odia no tindelaka kasi tela so beta ni kambo za na tse Carmen tala vidéo na tindeli yo oyo o mbala Grace Tembo kama na gangi o mbala Grace ye ngabi bongo yo tindela ngai ba jara vidéo ndeo boendenge nini kata na kata zo boy a commis son message Jonathan da yo chaba message wana OK Jonathan o chaba message Jonathan amo a komelinga siko naza pour ça na ba français ngapi na ko français to yebi abike asala na so émission alba divorce et na Grace oh Jésus maman na bengi Grace tabi Grace na moni to mo komelinga so ki Brian c'est qui a tilinga ba vidéo na ba blog nyoso boy tala ina Grace bi mobile na ngapi mobile no kena boy pona nini Grace akolobaki akoloba mais azaki abati ça veut dire qu'il y a ba problème na bango pona ko loba ngo te ko protéger Grace parce que Grace ebisaki nga akoloba mais c'est pas de Grace bolo ko bomuma moto parce que eza bien de Grace ebisaka le ketu sola nayi akipaki na ngape souté pour ba donc tinda yo banda solola na papa Panzo ye moko mwasi na Grace ayebaki bozo solola ayebaki ke na auto tina biloko nyonso na tila ki Grace ka les mêmes jours parce que il pense na pota ça l'émission et tant que Grace a usko bala mutu na na ye papa Panzo alingaka ça l'émission pour dire quoi alingaka ko lobani na kati ya émission Grace na maloba alobi na audio na vidéo na ki alingi so Grace te ke basa afiki divorce na yebi na ngati na mona ki Grace mutu na nga pe ko protéger na vinga na pesa Grace bobo mariage oyo bobo meloko za binga na zo banga laisse tout comme ça besté o ba ngaba sala bo besté ba nga chat me rire bo te ngai po alina ko sala alima de nyoso te sala na ngai émission kwa boya Grace na mikona na eko simba te auna na boyi pe si na ngobi après moko sko le quoi Grace à soi qui ngolo ko mati peut-être ndeki ndaki na yebité après ba ko komela nga ote tozo sala biso ba blague Grace c'est ma femme boye nga cheka OK kitoko na ko kitoko bof parti de biloko wana c'est tout musube boye ache Grace na tati cheka biloko acha ya moto wana esili nga après moi na zili miona ça na côte ça maman bof Panzo moi na référence que bof Panzo ça dit que bobali ya Grace banda jour wana ti no na yoka kaete na mona kaete peut-être kotala na ka peut-être ba statut na nini na ili bala Grace po yemu ta komela tozo na nini yo siko mobala Grace akomela ki on a bi que yo za proche na été proche mobala Grace o batum su bazolo bake proche na ye mingi soka nga tinda peut-être ba audio wana ba message wana bilo ba vidéo wana peut-être na ba message aoka ko sela ngo entourage na ye to chaneti par exemple azarana ba moura par exemple azana ba kamba ba malika donc on comprend le message on a zone c'est peut-être pas ça les pas bien des filles ma classe je sais pas so comprendre ba je suis filé na ba na sala peut-être bi qui parle quelque chose qui a fait le message goleka parce que peut-être ça tanda qui net na ba triquer Grace mais na ça tanda qui na moté na ça mabe
na mini kosimba te na benga grâce dès que ça esa kinga oa boye bisanga ona koluba mote na minutes ko parce que grâce à ebisa na penza makao ona koluba na mais sikoyo comment kasi babilo kongo message wana batindelaki yo ezaki confidentiel message oyo atindelaki yo comment ça se fait-il que ba message wana lelo ebimi na ba page tomoni yango na bala mama tomoni yango na ba par-ci par-là maruna na ngai ebino ba page ndeni parce que ba bebisa réputation ya nga Kevin Panda Lekechu po vidéo ebimi wana na yebite so atindela ba de cela je sais pas ngana tuni Carmen je na moni pas la papa je po na tuni Carmen vidéo nga atindela ka yo moko na la kisa yo parce que mon bala gasa ba kitola sa vidéo ti donc bozalaka yo na Carmen yo batindelaka yo tindelaka Carmen donc neti bino mibaleka nde bozala na vidéo na yebite so biso mbali wana yebi na ngati tila Carmen taki na tuna réellement si c'est mon asna tuna ki na benga ki na l'accès qui réellement yende mo bala gata tuna mo ba problème nini baza nango na tila be Carmen na intention que Carmen na nuire grâce à dona non na tila ki Carmen na tila ki vidéo na pour ala ai bisanga garçon o yaza nani azomoni lokwa mobali ya grâce ina tila ka ni kama vite la grâce Carmen n'est pas choqué et choqué makasi oh moi ça voit la grâce tu comprends parce que oui c'est pas publié en mode de vidéo a tindela ka Carmen ne komi na ba résultat bi Carmen vidéo on a tindela ki ndeni ya aleka chuma pe na ebite me muto ngo lokwa tindela pe ba te bele ba vidéo en mode bon c'est intéressant na pe na mode pour ça ni etali na ngo pe ti aruna et si na ngo pe na kama ole kechu le kechu na bisa kambo banda so ya grâce so ki banda ya biloko ni na biko commissaire non c'est quand on a c'est que on va bêter ba buzz ba zonga ba créer kaka ona ngabe na ki pa ngoti ya na mone commissaire est-ce que bande kunanga grand frère na Lionel Kam abengi ngandeli yo sa tosoni na famille bwe le kambo ye grave bwe yo zo ba ke yo ba doza ba la grâce di voilà grâce ce qui va bala qui est boni bwe quoi tiko sa ko potanga buzoba ata na mal répété ngo vraiment ata ça va ya ko silika huna nena sabwe ata ta mal répété na ko sala buzoba na te auna et après on peut mettre la télé c'est ça boubi ouais pardon tu vois la viata na sana ngai o comprendre ngai na sana taxi na yebi anglais te na zo l'accélère c'est yango eboye gauche yango papi c'est ça yango ya il left aruna après on a mona billionnaire etala message atindela ki oto sola kana yango ena tinde ona ngali Lionel Kamba pesa na tala Lionel beme ba ko sila yo sola na mbala ngoko tabita ye mutabandanga atia ba video na sparman lobane ka OK bope siliti lelo na ba position na yete ndenge nini ba potanga buzoba ojo ça veut dire que c'est Lionel peut mutatuni pas ça mutu ndeko na ye ça de ko be ba boete à quelque sorte aibisi mutu tala boko ça les chuma comme tena solane c'est que mutu anda ça qui message donc si je comprends bien yo ozwaki otindela ki Lionel par rapport ndé ba Lionel ba silika ki ke ba mona ke réputation zo na makamba famille na kati balo ba ke zumo bala mutu boy alors yo comme preuve otindeli Lionel ba capture wana pa mona ke eza ndenge batu ba olobate alors Lionel pe na tourna ye azo atindela ngo mutu pa la kisake no makambo olobela ndeko nanga eza bongo te botala tala siko mutu batindela ki wana sûrement mutu wana nde peut-être nazaki pe msu na mal intentionné peut-être la kisongo pe ou bien partager pour batu ba longola peut-être idée wana mais et kemabe c'est ça parce que bato comprendre bazo loba mais batangi message te y a rien de spécial na kata message wana ce qui réellement mais c'est pas zo mona za mutu na na yebi na ngai te za to respecter pas bala mutu o de ko loba ma bete ta auna mais batika kombo na nga na yebi ete na mona ka jour ya fête ya grâce na jour ya fête ba lobi po kena ko piambo tete ba kena ko piambo tete ba bo kenda ko pesa mbo tete na libala bato lata rose olata ki rose na nini koka kolata pe noir bateni muso walwe olata rose
Mamulo pour témoin di banda. Mamulo pour témoin ngana ebisu une grâce. On a na yabo na pesa mamulo pour mboti grâce ba témoin na mobile na pe. On va la grâce ndeyo. Bonsoir, pesa ba bonsoir et sili. C'est qu'on a yambe ngana relation te na yamba mutaba tu ndenge nini. Na yebi ete to ebi to utana ba grâce. Na yamba kama mobile ya grâce na za ata bino moko. C'est n'importe quoi on a. Makambo nyoso to mona quand même ah. Na makambo siko ndenge zokende le boyo obi ke zokende bien tele ke chu. Ezokende bien te. Balongo la kombo nanga. Muto a publié qui vidéo na yebi ete na na tini la caméra vidéo tant que muto na tuna e osibilo nyoso na tuna e ke ndenge nini tozo mona makambu oyo zo na réseaux sociaux pona grâce tembo. Et na tindi la taye. Et na tindi la taye vidéo wana. C'est ça. Mais lelo ba mama ba tu baza choqué. Bato baza choqué makasi ba mako mona que parce que yo za entouré na bato baza ba marié bato baza ba couple bato musu baza ebele baza vraiment choqué na marambo bazolo ba parce que bazo benga par-ci par-là ba live zo continuer bato bazo koma kaka le kechu de toi-même qu'est-ce que tu peux dire na marambo ana nyoso? Mengai naza vraiment na eloko lobate c'est ma réputation bato bazo traiter nga ba ndenge moko boye grâce à ça censé muta ko protéger nga na makambo nyoso parce que tout ayebi yango ayebi makambo nyoso pe mobile aza censé ko loba vérité tout na makambo na mobile na le kaki quand même na live mais siko ko loba ndenge nini na feo bazo loba ke na voyage na wana na hotel ozo vanda na ye muta futi lakini ko loba ni par rapport à wana. Una yo yebi dongato na Fred ici ba hotel zo. Ngana koki ko yeba me bato ba Hollanda ngana koko yeba na yebi nanga. Me bato oyo ba Hollanda biso ba ba yebi te po ba yebi katite. Il faut se ko expliquer bango le kechu. Yoka. Aiton ya Fred ici ya Turquie. C'est que yota somba stela ngaka. Pour la ba preuve o ya jeli tatia sindela ngai ba mutu. Ba réserver la ngana mobile ne presse chiclo wine. Ata ba yo ke mission o. Attends-moi. Na jeli tatia akokamwa ça veut dire que les bêtises na yebi makambo oyo te balongo la kombo ngana bano fana ba hotel la cher lelo te oyo bitu kana no bumba shito fana ba hotel ka kitoko itole za hotel mo ba senga partout na ko kene na ko voyager nango mutako za na aéroport ya petit tanga mo restaurant na Jobo ayo zo ngai aza santé ko ko témoigner ayo za ti ba 5 heures na aéroport ti atika na itole amona te ti na sali 2 jours na itole na ki Durban na ilo na Cape Town na zana moto te je connais pas monsieur Panzo na yebi que tant que mobali ya grâce tembo ba tiko faire chier ngai ata na mal répété mais ba arrêter na kombo na penza na est-ce que aussi quand même tant que makambo ngwe bandobo ah nde bandi boy est-ce que bo solo lina grâce a bengio beyo benga qui par rapport à biloko no so ma vu que ba capture wana yo vu que ba capture wana otindela ki yango grâce o laksa ke mobali na ndenge bo solo la ki eto esipi makamongo le kaki lelo oyo ye grâce à vanda boye amona conversation oyo bosola o mobile na sola kana yo attaque ayeba ki yango lelo a retrouver on a réseaux sociaux quelquefois ça choque et choquera kaka est-ce que possible non, ça va pas choquer c'est ma réputation et choquer parce que ngana mal réputé na biso yo za réputé mais yo bali tele que tu es à moi c'est ça moi c'est ça makambo libala mutu et ça plus que yo tele que tu parce que yo makambo nyoso ba lo ba ya ko finga yo ba finga kango toujours oyebi yango depuis non moi j'ai envoyé ça à mon frère parce que dans l'accès que je la autre mais c'est pas zona nazana masolo na etu solane c'est tout et c'est tout il y a ma gauche droite tu vois et là on va belé te na solana c'est ça pas arrêter plus na kombo na ngai grâce à ça la vie na mobile na yenga grâce à ça la vie na kasi yo pe faut le ko soigner pe grâce au bapi maloba quand même ala mulekechu grâce à quand même femme mariée aza obi que réseaux sociaux ngo zo lo babo yo zo tala ka réputation na yo il faut tala pe réputation pe ya grâce parce que ya za mwana mwasi yo za mwa mobile yo ngo zana ata ba fingi yo ndem tokeka ko bala mwasi pas mi bale belé to monaka yo kana le kechu pardon de konanga yo kana mi bale belé o to monaka lelo mobala ko za la mal réputé mais soki azana mbongo nae akena ko bala mwasa ko ba mais moi soko za na ba millions mais soko za mal réputé mi bale pe ba ko boya yo parce que faut pas sonner l'un de ko no pe de yo zo tala ka part na o mais faut tala peine de ko kanini ande ko na yo parce que za choko lelo grâce à zo courant ya nyonso tant que na binga grâce deli ba otanga komo na ngakuna
so mbato amayele ba comprendre on a lobby à Runa, c'est pas important na lo ba mambebele belé par exemple mobali abala ki bato batika ngana yebi na ngate ndenge mamango zo ken ça dit que na yebi na mais pas zote na moneka jour mariage un jour essayer ngasa l'émission c'est tout yango wana parce que ba excuser ngai na yebi na makambo wana te ba to ngola ko mona nga on a ça d'autres ko mona ngai azana problème ya mutu on a zo bébé ça réputation ngasa na problème ko za mbanda grâce na sens nini na déjà bien mobali na internet balo banam mobala nani ngada na bimana ye mobala nani bolongwa bo arrêter un peu nazabe mwana batata na mal répéter bo protéger penga asa mwaza au marié na femme mariée batika boy peut-être ma beza na mutu peut-être oya panza ki vidéo na tona yepe ma beza na beau-frère na biso pourquoi ça qui gère la vidéo wana c'est pas bien on les a mambe ko sepela na ngote c'est trop beau parce que ça mobile ça marié ça na mwasi ne batika buso ba atika bon parce que oya sali boy debi o dialogue muso ko yate dia ko vidéo ko sala pour mwasi na boy ko tinela batu boy za kitoko te ça vraiment bien te pour télé ma babilo quoi parce que ça bien pas même 2 mois 3 mois de mariage maman mais après quand même mais après qu'on tient la vidéo on a quand même ayako bamino kezaki nango un prank a commis kezaki nango ka G après le baki bon nango ka G comme pe okala nango leka ezaki nango ka G je vois ya una wana kana yebi na ngati za tukaba longola komo na kana yebi mais c'est pas c'est net et clair na yebi ayebi ka pour azamba na classe na mariage na sola na été tozana eloko tinga na finisi na moni epi na finisi soki na moni na kuta abi bokutana ki bozali na Hinton wana bokutani bosali so 2 jours boy après akei te bakosi ite ozoza chaque jour ena masa na ngai rifa baza babenganga trop kutuna ba miché na ba rife babenganga zai mpe na ana Aristote petit nanga zozane parce que chaque jour na ite na tiko lala bon yoko jire na kombo nzambe oko jire na kombo nzambe na miso ba internet na batu nyonso balingaka yo balanda ko bazupa na musala na yo na ba mama nyonso bapesa yo nani ba mama nyonso balandaka yo ba papa nyonso baza ba homme marié pe ba responsable parce que yo kotala kala te ba oloba pona panzu oye bango ozana ba homme marié balandaka yo ba mama baza na mibali na bango pe bapesa yo confiance quelque part eza pe ka ko bebi solo na ba entourage mususu il faut oloba pe na kombo nzambe yo mobali wana bokutana na ete na Hilton na Afrique du Sud wana o jirele biso na kombo nzambe po likambo opesila nako jire te po naza ko jire po na o jire te mais na rosa la témoignage ko za ya ngai nzambe mudaki o jire te po ani pourquoi pas o jire na kombo nzambe na kutana na ete elo ni grave zana yo aona ye mais c'est pas un tala ngai audio call aloba réellement hier akutana na question na kati ya France na yebi te je m'entends parler olinga ko faire attends grâce d'Azana ayebi ngo te négocier c'est pas les hommes na yebi na parce que na mo le danger tozo seka na jael je te makambo na jael tozo seka na bala musi so kombo na internet c'est que na yebi ngo te na tsiko mo na mais c'est pas zoté parce que ko mona na te na fuli ça na ba masa na ba tozana et ba arrêter na kombo na ka so ba meki siko peut-être na on gaspiller ba moko sinon ba tout ba concerné na makambo vraiment ba arrêter na makambo mais c'est pas de yebiété na mon ka jour en mariage un jour pas une autre émission pour aller baquer à boyer grâce c'est tout. OK, je crois que message n'est passé to kozona biso susu tant ebelete parce que lobby okoki oloba yo mona ki mais c'est pas nzute capture wana soki otinda kango na intention mabete c'est parce que obandeka komona vraiment longi pena ya mais c'est pas nzoza ko yeba ete yango tindelaka Carmen Oda vidéo pona kaka a préciser soki ezayo bezayete zaki kaka bongo zaka na sens mabete puis capture oyo tindelaki Lionel na bino ezalaki juste pona éclaircissement de babandeka koloba na ok non ndengo za boye alors bon ba famille pe ba sepelaki nango te alors otindela bango capture wana ka po la kisake ezabo mais réputation c'est beba kala mwana et c'est beba kala est-ce que si on doit récupérer réputation ne c'est beba kala pona nini seré beba no telemela ngote lelo ndoko teme kolonga bato babiloko bana ngona mutu réputation c'est beba kala Aruna nena za bulenge chu na longoli mutu te loko na mutu pe na changer mutu te loko na mutu ça veut dire que na ipa tundeke na tindeki Lionel pour Lionel comprendre que Lionel na zalaka na yete na yebiete na sotara de banda komina na jour na sola le 14 octobre jour avec la salle na boya parce que c'est ma sœur c'est tout Aruna batika parce que pas qui boye pas le cas de tout grâce te bona ko azam c'est ka sali ma be makasi
so asala ka est-ce que tu penses que mutu oyo détruire mutu akobimisa mbongo ne bele bonga ya bala mwasi na yeba onde makamuna bakosuka na tena kondenga osala na ndenga sese esuki nde toyeba kete mais mutu bimisi mwasi na public peut-être ayeba nde ko contenir peut-être tokolo même so ko za pesa mobile mo azara jaloux ou peut-être akoya ko contenir ba émotion na été par rapport à moi c'est à Bali nde peut-être ça les ba juste pour mobile ça a besoin il y a projet comme ça moi c'est na libala te Grâce Tembo alobelanga vraiment makambo na bolo bana ngape ana TV. OK. Poza mamu ya bango. Je veux dire que toi on a bien terre na ngai na biko mwana nina mwana boye. Oh ba ngende na sa ka bi mobile na ngai. Ah c'est tout. Vraiment la famille ça so ba aloba petit. Patika aleka ki lobby na live aleka ki na live lobby aloba ki po faka loba mais bon malgré si ça qui o makanisi na yote maleka quand même na live yebo ko na makanisi na muna tangi kama ko muna ngazo ba te me ba tu ka ba tia ko muna ngazo kwa te ba tia ko muna baza maboma franchement baza maboma zambi nanga auna ngana walamba na ngai na komi appartement walamba na ngai malamu mwana olia penza réellement pour bala grâce ça la qui on moi ça mabe parce que pour une vidéo genre on va continuer la bateau mais il faut que ozala na maîtrise mo maîtrise pesa bien n'attaque ya taso qui peut obi na internet to ebe mitema te yo ko zo tindeli mutu eloko yo tina ndenga bien mais oyebite mutu otindeli wana intention ezani po oyebite peut-être pe o ekoki ko bota te po so qui peut ozora capture wana vidéo wana otindaka te peut-être pe to komaka mobile oui to par exemple ozana chambre pour mochana mona chambre na mobile une fois si ko mobile ba tindeli nga message non c'est pas nani mère ami nanga wana c'est autre chose na ndega kendaki na yeba ki peut-être que ça mais c'est ce qui pense na yeba ki na ngate je aux transport kaka de pas service na pense na tali bona rester non des busy photo ya ina grâce ça na batika na bana na loba bien pona ndeko na pona libala muninga ko kufa kana mamba buzobo oyo loba malamu yo zama mobile zo répéter ata réputation na kufa po c'est kufa kala okoko c'est sa réputation on sait que c'est yango ya za mwasi mobali bakoka pression te makamso ko m'appelle libala muninga diko na bomi libala munga nga kasoro de tuno mituna po yo ne ba bi batinda ke ba audio yango na ba capture yango na ba vidéo yake pa na oti eto yaki pa na kwa ni grand po ani pa mazo sa ki jara ba vidéo na ko tinila ba vidéo mo ko mabe amoso ko tina ba journaliste aza fautif alors sportif on va les bien on va les maber parce qu'il a respecté pour respecter ce premier respecter quand même jusqu'à preuve contraire il est toujours le mari de Grâce Tembo jusqu'à preuve contraire tu souhaitais pas divorce payer tu peux toi na posa payer divorce tu te dis que ba couple nyonso matate ya quand même mabeka ka makambozo mais mama na YouTube mabeka ka makambozo comme na ba couple sur na réseaux sociaux pour réseaux sociaux nanu ezongisa mabala nyonso oyo makamna bango ya na YouTube na mwana libala moko te oyo bonga et réseaux sociaux moyen malamu te tozo sous tante to tika olamba no ka solobi bale ke tuka sililoba nini asuko koko loba po yo sa mwana mobali réputation na koko be ekoki ko kufa oyebi façon nini oko ressusciter yango okoki ko Dani s'il vous plaît oyebi réputation ndeni oko ozongisa mais ya za mwana mwasi okoloba nini poza likambo ya réputation mutu eza en jeu ya vie na ya couple eza en jeu yo koko loba nini courage à Grâce Tembo courage na ye zambe kaka asimba ye penza na makambo nyonso penza parce que la fautif na éviter sur les fautifs ba na français na éviter fautif zani mobile na ye parce que mobile na ye fallait pas ça genre ba loko ati la ba ko oye comme il est loko courage na ye so qui réellement ba bongisa mobile ba ça la bien zambe après ça on donner divorce ça vraiment qui te côté. OK. Merci. D'accord, OK les ketchubai to tikio o continuer ko lamba ndengo mesana ulinga mamba ko lamba trop. Voilà. Tozo si ça na biso mission na biso boyoki réaction à les ketchou à répondre na ba question na biso alobi o ya mona ko kaya ko loba par rapport ya ba makambo ezo bima sur internet biso to na biso netinga na za vraiment na makamna ko baksate. Et là, on a les réseaux sociaux et les tribunal. Les réseaux sociaux, c'est place où il y a un fille de couple. Tu as un problème de couple, un mobile. Moi, si mobile, tu as un problème moi si comme ça, la vidéo, tu peux sur les réseaux sociaux. Ne crois pas que ça, au contraire, ça va te détruire. Parce que quand les réseaux sociaux, on est tombé là, quand les réseaux sociaux, on est qui sera battu.
obala mwana batu andimi yo na mabe na malamu yeba azana famille bozana ba c'est pas pour rien bazwa ba parents ce que tant yo zo ya ko zo makambo zo ya ko tchana réseau so musala ya ba parents ezani moi mulopo na mobali na ye musala bango ezani bolongoli sa bango musika États-Unis bayeti awa papa Brian papa Panzu pona makambo na bino mariage c'est-à-dire so bona problème na bino en couple bakenda ko mona ba parents bakenda ko mona bango ne basona bango baki biso boyo sa ata moi ça mabe ba parents bazali apa ba parents azana mama pe o abota eso moni ke ezo lekena ba parents okoko contacter même famille na ye mais pourquoi amener les choses sur les réseaux sociaux parce que la minute on a miche na faire sa grâce pour ça moi si lokola ngai moi si kola ngai bike mibali bakoka pression te puis mibali bazaba ba décision mingi na saba na seka ya makambo boye ndezo leka boye à cause de décision ya mabepe et nous pe mwana batu mama batu to mona jour mwana na bala nenga sepela nenga zaka na esengo lelo mama batu mso ko zo pe tension mama batu pa ko bela kaka pona makambo pona na YouTube ya non mutu akufa te jour mutu akufa pona makambo j'espère que makambo so ko dimner s'il vous plaît bande konanga si vous voulez ba page si vous voulez ba oh nyoso bozo partager solo oh to boite eza choquant peut-être na ndenge ki to moni papa le kia lobi wa sali be vidéo ndenge c'est pas mais to lobango na ndenge moko pona ko détruire sous couple libalo te to détruire ngo to même bibe que oh nzamba sangisi mutaka bolango te to melaki to sepelaki baraki pour le meilleur et pour le pire ce qui est le pire na ngwa faisait un peu problème te pour le meilleur pour ba banda relation na bango biso to zakte bazaka na bango bien. Pourquoi quand babala ninde makambo comme bima makasi boy est-ce que c'est grâce à un poli vous croyez que bazala qui na fiancé na bango basali presque soki une année na couple na bango kasi makambo ezala raté ezala qui pera mais pourquoi bayaka na réseaux sociaux pourquoi est-ce que papa malgré makambo nyos oya grâce peut-être oyoko omona osala boye on dit maka oya ko bala o honorer c'est parce que olinga moi sinayo alors réseaux sociaux eza moyen oya ya ko sambisa katepo mutu moko te awa na réseaux sociaux to mona aya na problème na ya couple et simba ba preuve c'est belle to comme no tanga te poto na posa ya ko pesa ba exemple te mais bino mo boye ba exemple ba couple o ekufi kana ba réseaux sociaux mutu aya na réseaux sociaux enge kezo ngo bala saki nga boye na suka nango retour bino mo ko nzambe to ko pesa mo bala ngo raison ya ba pourquoi parce que réseaux sociaux c'est sika o te eza arme moko na lobi eleki na bombi Hiroshima réseaux sociaux YouTube eleki Hiroshima parce que non na monnaie si que les autres détruire les autres panza ba couple te le quoi réseaux sociaux en tout cas parce que biso ka marié le prochainement tant bozana ba kamna en couple bon revoir ba parrain musala parrain ezala kaka te pour asimba marié na kolata non na makambo bonde parrain faut bosa musa makasi moi mulopo esiko zali vraiment de konangai na linga ko mingo za actrice na biso na sepa musa na yo et puis na sepa na ngo simba libala grâce temo en tout cas solo na papa Brian solo na grâce temo solo na couple na cha kimia parce que bozana pona cha kimia ata bango ba mati ata papa Brian ko sika ta grâce makoro tomboka mais bino bozana pona cha kimia comme na biso na suka émission na biso grand merci na ba abonné nyonso o ba kolanda biso émission o ezaki rien na polémique mais juste pour na éclaircissement na makambo nyonso o ezaki merci à Jonathan Dario o asimbi bilili émission oyo quant à moi on se retrouve tout prochainement au revoir bye bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.